Uti wapi? Ngasia. Na utomuona uko tepa bino uti wapi? Poni bongo, hein? Masela mo ba jalousie bongo, oh. Nyo pena. Uzule kusuni. Yaki ngamuna kulia ke. Poni. Za. Ndiko chalo le mangwa. Sia. Opi nga petit. Moni yo. Pona yo. Fona bipe nzamba ta 3 fois. Asani. A répondre ngati. Oui mon fils, olingi nini? Amour. Amour. Wouh. Papa Africa. Ngoma zoba pena ko. Omoni nga pena rêve nanga. Ezali boy. Yango ekokisa mati. Maintenant le photo que Mikili pena Paris. Paris ou ba Paris RT. Paris pena. Paris omoni Champs-Élysées. Oui oui. OK, ngam na pesa ba boule wana. Basa la Champs-Élysées bon. Wana kitoko le dokutana ba maman Château Rouge. Oh. Ma mère a poids. Ma mère a poids pena ya poids. On va voir madame maman Africa na papa Africa. Est-ce qu'on a retenu de Gino billet pour la nanga? Yes, Sima, ma sone Sima. Yes, la mamie. Sima, mamie Sima, ba Sima, ba. Mamie la Gino Sima, on a bisou fa maman Château. Yo, en tout cas, il donc au moins sur moi si le là amour. Papa na bino. Oya yeba pena ki fala bota moi na kombo amour. Fait papa boter le mususu. On est papa nous dire bota mususu. En tout cas, Maman Afrique. Oh, ni non ngol. Wala ngola kisanga nini? Teno secret na ngo melate. Mutulo wanga star. Kala minte Mikili. Non mais ils na secret. Mais là, il faut quitter. Et coquine. Amour. Oui non. Maman. Nini ko? Do ebike. Non, on a bien été. On a bien été, oui. Nous sommes dans les nets. Ma manette va dégraisser belé. Non, retard. Retard à Nile, le autant raté. On va classe. Tu comprends nos cas. Nous avons un an. Pour tout ça, on a vu. J'aime ce qui est qu'il y a un peu. Na boti na ngai mona ngo tozane bien encore pas na biso babotanga kanga mo ona ozane tileki na ngai pe ba olinga encore na zanga mo pe mona soza ya mobali comme ne te petit papa biso soza ya mwasi ka Maria ewaka ona koma mama na ngai mona ngozala bien Obanga na yo te. Azane bien. Ate baliki maman. Zela nanu. Amour, bandena no makamolobi. Na oki bien te. Donc on zo le bozo. Na bi bandela nanu, bandela nanu. Na bi bandela, makamoto ebisanga. Na bi bandela no makamoto ebisanga. Na oka bien. Lubitikanga na vanda bono yo ka bien. Na bien, yebisanga makambo yo lobi. Obi nini? Na zero. Mais amour, elle a dit la l'accent wana. Elle a dit maman. Donc, même ici non, mon frère me condoléances. Pour couper la qui. Mais il me dit non. Non, c'est non, mon frère, mes condoléances. Ah oui, mon frère. Tout. Parce que tout le bon appétit, votre santé, mais mes condoléances, c'est comment nous avons fait ça. Jamais à tout l'avance. On a dit non, mon frère, nous avons fait ça. Il y a un mais mon frère, c'est un peu fait parce que mes condoléances.
Parce que Nzambe là, on ça yem dans non mon frère, Nzambe il faut tout dans la caméra. Il tout c'est quand ma Bible non, ils ont déjà ba conseil me gâter. Donc c'est là avant ça pas il faut tout dans la yé. Que mon frère, la ina zone de on a yo, nga kufa. C'est quoi ya lingi? Nzambe comme au sama caméra. Donc Dieu il faut tout dans la permission. Vous confondre bien comment. Ils ont voilà ça va tout dans la base. Vraiment. Et puis, on a mon qui on dirait, tous les a bien téléchargé. C'est quoi le figuré le barani? Le goût est une saka. Nini? Sylvie Maï! Où sont les sous-bisantes de roi? Hein? Pourquoi ils sont pas si loin? On va aller voir ma belle. Sylvie, à la main, Noki! Mais normal, mais là. Comment balancer ma belle? C'est quoi balancer bébé? Balancer non nini? Maman Thompson. Parce que la sauce n'a pas de maman. Oh ils aiment bien. Balancer bien tes maman. C'est bien. Quand moi, la cuisine. Tirer à moi ou à côté. Bon mais ça, nous sommes pas carton Thompson. Nanga ça nous occupe après il va ça nous occupe vraiment. Ça va, hein, ma fille? Ok, merci. Ça va nous quitter. Mais, ça va quand il se porte. Hein? Mais, chérie! Ma fille, est-ce que ça va? Oui, ça va bien. Quel ça va? Vous êtes malade, vous êtes malade. N'habitez peut-être, il faut bien parce que ça fait un bout de temps, ça va. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle est malade? Elle ne se sent pas bien. Oh. Depuis quand? Quand au moins tu Bimimba, si à moi il faut téléphoner le docteur tout de suite, là, tout est à l'hôpital. Mais moi, Ah oui, docteur, bonjour. Ouais, oui, ça ne va pas plus que... J'ai l'impression que moi, la zombie là. Non, tout de suite, là, je peux dire quelques minutes passer là, tu vas constater un mot. Ah oui, vous savez très bien qu'il va pour la santé. Moi, mon être préféré, là, je ne blague pas. Bon, comme on fait ceci, Zonga na bureau, on va débloquer quelque chose pour la carburant. Ouais, on a routine de transport là.
de manière que vous consultez. Oui. Oui, allez, c'est allié. Ok, d'accord, merci. Oui, c'est ça. Donc, le lot, aussi, ça a juste ces consultations pour savoir ce qui va se passer. Et après, lobby, madame a suivi. Comme ça, vous savez l'examen général. Ok, d'accord. Merci, ok, d'accord. Tu prends ma fille, mais en l'hôpital. Ebende! Tu prends Ebende, aujourd'hui Jeep Toyota, allez. Ok, dans l'hôpital. Comme ça, le docteur a consulté. Et puis, je crois qu'il attend à 6 h du matin. Ok, là, il va salir l'examen général. Vous comprenez un peu là? Allez, ça là, tout de suite. Rapidement, et puis l'hôpital va recevoir l'examen général. Même il y a un résultat. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Alors, si vous consultation tout de suite là. Nathalie, vipayunga nonga yaweza mbe nanga na kati ya banzube mbongi bimini kwa mokili yolongi sambali kimya eyano na suwa na tangwa pasi osi na yuda nyonso saleli ngai maloba esilinga monoko ya koyebisa yo yango ngai nayeba kolimba motema na ngai bipai bisonga na kokete nakobosana lokolo aleluya yesu aleluya kenga mpe mobali mosika na nzambe elikate namona. Nakominga mama nobopwani l'amour. Amour osalinga mama na bopula nini amour nzambe ngai libala eskufie nakoloba nini papa amour papa mwana nga kaka moko nzambe mama mimi loliki nzambe nanga na osane nini papa etieni motima amour oluki liwala ngai mama na yo nzambe nakoloba nini pa parfum de bonne odeur mimi loliki nga ndekolo nakufiere papa soko oyebaka kutu mbe ozoloba te papa oyebi biso ebende nga madame elo nakufi tika moni aluki nga ngambo amour aluki nga ngambo nakoloba nini Jesus. Chérie, ça va? Oui, ça va, chérie. Jesus Christ. Ça va. Mon être préféré. Comment tu vas? Tu sais quoi? J'ai un projet pour amour. Je viens de voir mon collègue là, ambassadeur de la France. De manière que, après ça, on a visa pour l'amour, pour qu'elle puisse se faire un petit crochet
La France, hein, ma fille. Juste ça, des millions qui ont baissé avec visa, n'est-ce pas, chérie? Je vous dis, chérie Waka, pour rejoindre la zone pour qu'elle puisse faire un petit crochet à la France, à cause de la bien logée. Je veux que le monde, en tout cas, moi, on a le parfum de bon odeur. Bolingo. Ma fille. Chérie, vous connaissez pas médecin? Oui, tu connais. Le résultat est bimi. Une partie a vu. Tout qui est pour récupérer l'objet. Ce que ça va mailler, il faut changer mon maille, vraiment maille pour moi dans ce dérange ça aussi. Chérie. Maman nous sommes allés bâtir ici. Il faut contrôler la maille aux autres ça moi. Et les parfums de bon odeur, mon être préféré. Il faut mettre à moi prochain en France. Et Waka? Mais qu'est-ce que je vois ici? Ma fille, un autre portable. Eh maman, bon, il s'est papa. Papa n'a pas salaki. Amour. Tellement papa zaki na réunion à son qui boutou ma casse. Et après il y a là les tongs yango. Quand peut-être bimisi di solo et kakakati. Papa portable n'est ce qui est à Kobe basolinde. Mais il fallait m'expliquer quand même. Chérie, oui papi boutou na baté mais c'est pas grave après tout. C'est bon malo, son bil ka. Na reçu le portable mon hein ma fille. Ça coûte 1400 €. Et puis, pour filmer dans l'eau. Poser une question de savoir pour une orientation normale de la vie, il y a moi en abisso. Puisque on a vraiment la limite que moi en angai, c'est être préféré dans la vie. Il y a des fois je me demande dans pour moi on a la limite à vivre dans le quartier dans le quartier pauvre, je ne vois pas une éducation. Et on a besoin de toutes les solutions plus vite que possible et tout déplacement. Non, non, non! Hey, Maria! 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 Oui. Et Waka! Azoya! Mais non! Dis, mais comment? C'est pas possible, me dis comment? Mais non! Dis, mais comment? Dis, mais non! Dis, ici! Awa! Oh, mais yo, mon Dieu, non, mais comment?
Dis. Ici. Mais comment? Où est ta fille? Où est ta fille? Azali. Allez, pèle sur eux, tout de suite. Amour. Amour. Écoutez-moi très bien. Amour, avec plusieurs projets à Zambonayo. Et tu m'as donné ça. Tu m'as utilisé Amour. Au critique, aux amis. Amour, c'est mon combat. Tu m'as humilié. Et Maria, tu avais toute ma confiance. À côté. On me parle, ça va l'auteur de cette histoire. Mais non! Amour, il y a des salades, maman, non, maman, on va conseiller, on peut ça conseiller dans les pâtes. Amour, l'on a le qui a un goût, l'on a libéré les styles à papa d'ailleurs. C'est mon salam, amour, c'est un nani. C'est un nani, il y a des salades, amour. Il y a des salades, amour. Si c'est quoi ce qu'on a monté ma pour la nini. Mais c'est sopani. To peso to kokwa ko pesa. Na ebike oyo sai olukelinga des problèmes pas papa na yo. Lelo libana ngeso kota na conflit amour. Oza moi na biso moko ya mwasi. Kaka yo ndenza ba pesi biso ngala mbali na ngai. Osali biso bopona nini amour. Et bien là ba projet papa na yo sai ki na ko pona yo amour. Ça be la ngai. Comment il a dit? Comment il a dit? Comment il a dit? Papa. Doudou. Quoi? Doudou, c'est qui? Doudou wapi? Moi, il y a pembeni. Doudou wapi? Oyo papa bino kanisa ki pona yo? Yo wana? Les pauvres garçons! Mais non, ma fille, pourquoi tu vas humilier comme ça? Ces pauvres garçons vulnérables! Oh, t'es la vie, t'es où y'a comme on a dit, vide de loin. Ils sont pas bien. Amour otala bwe pamona yayope esinga kuna hivi hata makambo wana batani nani yo tukuna nalobie nani amabi na premier tour kuna batani Amour le bise zem ya Doudou. na baki nini vie na Doudou tu te ko beta vie soni ujibe ki soni Sambwi si mama. kaka kufinga ewaka samwe iwaka ko tu biso tu kindo ko beta suki wa Amour?
Et Waka, tu avais toute ma confiance. Voilà ce que tu as fait. Merci. Je n'aime pas l'envie de te faire vivre l'enfer. Mais tu verras. Tu verras, ça voilà, tu verras. Comme tu vas humilier avec un dingue. Oh, non, non, dis, non, dis. Oh, elle est où? 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 Je vais te diviser en petits morceaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, bon, mais c'est tout. Ça va. Pour la voiture, la madame, elle m'a dit au monde. Puis le pour aussi, mon monde. Vous allez me sentir ici. Mais comment? Non! Mais non! C'est pas possible, hein? Mon frère! Mais non! J'arrive! Excusez-moi un peu là. Là, c'est dans la reproche à Rayo. Il y a moi qui n'a pas ni pour papa. Là, c'est vague. Il faut préciser. N'a pas ni pour papa. Le parfum est bon odeur. Monsieur, ne remettez plus ça. Qu'on se comprenne bien, dites-moi pourquoi vous êtes ici. Ok, d'accord. Madame Adjita. Excusez-moi un peu là, dans le bureau de Soulève. Dans le bureau la fois passée, pour un gamin, un pauvre gamin, malheureux et vulnérable. Première fois que on a et il m'avait craché au visage. Il m'a dit awa, ça a été prison. Mais et maintenant le même garçon m'a craché au visage et il m'a encore giflé. S'il vous plaît. Excusez-moi de vous dire pour cette S'il vous plaît, arrêtez de me doiter comme ça. Parlez posément. Je suis un officier. Je n'en disconviens pas. Les gamins, à Sali Mouzobawa, mais excusez-moi, pour attention. Il est awa, à quelle prison, et il était sorti comme ça. Et maintenant,
avec ma grande surprise, et les gamins, moi, c'est ce qui m'énerve, moi. Tu vois ce qui c'est ça, vraiment, excusez-moi. Moi, il a pris ma fille, mon être préféré, Mkumba. Elle a tellement 20 ans, ma fille, ma belle fille, mon être préféré. Vous dites que votre fille a 20 ans. Oui, elle a 20 ans seulement, et mineure de responsabilité. Ne savez-vous pas qu'à 20 ans, Asa est déjà majeur? Je vous dis qu'elle est encore mineure de responsabilité. Vous savez, avant chez moi, on a classe. Donc jusque-là, on a droit à considérer un peu. Alors les gamins, après 6 mois, on a aimé. Et puis, nous avons gâté. Ça fait combien de jours? 2 ou 3 jours comme ça passés. Et comment ça s'est passé lorsque vous avez appris que Azala Kinazé? Merci vraiment, je vous remercie pour cette question. Et tant que mon être préféré, avec un garçon comme ça, soit qui m'a chié, je vais utiliser quelqu'un en petits morceaux. J'ai mon argent, j'ai une machette. Elle a pris foot. À qui mis des stations inconnues. Juste pour ces petits gamins. Donc, ce petit gamin m'a craché au visage et il m'a giflé. Taïa. Doucement. Excusez-moi de vous dire ça. Taïa. Oh, mais non. Alors, juste de vous donner la tienne en garde. Oui, Madame Adjita, il va très bien. Avant, on a ma dimension sous. On a comme un caméléon. On a changé ma couleur. On a tiré en haut, on a béni. Pour la solution, je vais voir ma fille. Ma fille, c'est ma fille, elle est ma fille. Mon être préféré. Donc, ce qui est mon idée là, je vais dévorer quelqu'un en petits morceaux, je vous dis. Papa, ce qui est à Ezapambate, ça ne sert à rien, au mis enflammé, ça ne sert à rien. Nayokiyo, tu peux mener une enquête. Dès que tu découvrir le comment bien place-moi en Ayo Azali, tu peux informer. Tu peux continuer mon salaire. D'accord, merci. Je n'ai pas l'envie de faire vivre l'enfer. Ce qui m'a dit, mon ami fait l'eau. Avant ma coufa, mon ami fait l'eau. Avant ma coufa. Je vous promets là. Mon ami fait l'eau. Au revoir. Au revoir. Mais tato ya mimo naka nani? Amimo naka penza nani? Ye penza azwa biro la polisi lokola ndako na ye. Na mbongo na ye wana nyonso azaka mayele te. Vraiment, azo considérer que le roi batie moi na ye mes infractions. Aza mayele te. Classe nini yatanga. Tokozwa ye na propre jeu na ye. Obika kosi makambo ebelia, mais tu vois qu'il y a déjà version, mais ça m'a pas chef du quartier. Tu n'as pas maman et un jeune garçon. Tu peux enquêter et ensuite tu peux zonger là. Tu peux zoyer dans mon naïmo. Oui, mon konzi. Au coquille au disposer. Caporal Hervé. Odajida. Yebisana nous chef de poste pour nous bâtir comme Makele. Oh, ils ont ça là. Makele ni ba ça là. Tozali police ya secteur oyo tozana bosenga na yo tosola mwa lisolo moke. Vous dites que tu as la kiti.
oyo. Mikolo eleki mama toyambaki ayaki ko informer biso makambu oyo elekani récemment awa na kati ya quartier chef du quartier wana moto alekaki bon a expliqué biso situation elekanaki entre yo na voisin na yo papa Apo oyebi ye quand même maman Tata kani. oyo azalaka voisin na yo a déménager pe kaka mwa mikolo Tata na mosolo. Oyo aje nsima na ngai azalaki nsima na ngai awa. ye wana Nayebi ye mama. Mama, oza na mwana moko ya mobali na kombo ya Dudu. Mwana koto be moko na je na yeye wana dukule. Oyebi mwana ya tata wana oyo ya mwasi. Makanisi penza mazo simba te mama. Oyebi ete kombo ya amour ezolobela we lokote. Maman, est-ce que okoki koyeba soki relation nini ezalaki entre mwana na yo na mwana ya tata wana? Na makanisi nanga penze mwana nanga zata na relation de jo ozoloba na te. Ye koto aje na mbongo. Biso koto to je na mbongo te. Relation ni to zala na bango na biso. Maman, n'est-ce pas que eza seulement anakotaka kasho liboso? Obe na mbote ya pamba mwana onanga apesaki mwana na mwasi wana oyo zotuna mbote ya pamba akoti obe mwana nga na makala. Mama bamituno nyonso tozotuna yo kobanga te eza na intérêt na yo pe tozolinga tolandela mwa makambo supo to découvrir nini penza elekanaki bon nabandi esali mwa mikolo ebeleke mwana na yo ozomonana te mama esalobe mwa mikolo mwana nanga zomonana te liso nanga mama soki penza edzebe yo moto osambisaka makambo wana mama olandela ngai na nze na moto te mama edzebe ngambo nga na memi na tata wana nazoyeba te kala mingi te be mwasi na ye na basali na ye soki mpe babandi mama bamikuki ye na nga babeti nga mama moto akotalela nga die te mama mokonzi dalela nga na die mobola na mwasi mama komitunisama te mama komitunisama te bamituna nyonso tozotuna eza pamba te tozomene enquête nde nayebisaki tozolandela makambo oyo to retrouver trace pe ya mwana na yo na nsima mikolo na bandi tokolekela yo mpo topesa yo suite me na yango nalingaki nayebisa yo eloko moko en tout cas désormais soki famille wana baye lisusu kodéranger yo to mpe baye komenace yo immédiatement kende na poste avertir biso tokotindela yo baélément mpo na sécurité na yo mais en tout cas côté on a commis tungisama te eza musala na biso tozali wana mpona kobatela bino na mikolo ezoya ndenge nayebisi yo tokotala soki suite ya malonga ezali tokotenir yo informé mama badze na jalousie nanga mama soki bamoni mwa londende bandi kobima na lopango oyo badza be kotalela ngai likambo te mama nga mpe koto losambo yango nese bandi nakeli kosambela nzambe epai bino bato na sécurité bozali komipesa mpe na losambo nzambe abatela ngai na mwana na ngai dukule soki ati wapi mama pasi ya kolela te mama kolela te mama kolela te biso tozokontinue mosala na biso otikala malamu moindre likambu oyo akoluka biso toyokani ezebe bongo mama mokonzi nzambe apambola yo likambo eza te mama eza mosala na biso otikala malamu soki koto kozalaki ata boye ata mitano nde mboko ese ebongi bato na mosolo jalousie epai kasa te mwana ngai dukule likambo te kotia kobe na losambo nzambe akosala bokotika Finalement
Baza misaki. Tu dis? Vas-y. Basuda. Basuda ya piko. Le côté ça va bon? Ah, t'es baya ba moko. Ngombe si bakata biso ba yiri misatu ni. Mo. Mais c'est ça dans yo peut-être mikolo ngai satana les grands jours satana kala tout. Hein? Allez, vite. C'est quoi la cause à l'autre? Concret là. Bonjour, papa. Tozoluka, monsieur, le parfum de bonne odeur. Mchunga. Tato zali. Oh. Madame Achika. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir pour moi de voir. On est passé. Madame Achika. En tout cas, c'est un plaisir. Tu fais quoi là-bas? Atili Menangela. Mais dégage même par ici, pourquoi on est terrible? C'est quoi ça? Madame Achita, en tout cas, je suis content de te voir. Je prends un peu de whisky pour se séparer avec les esprits mauvais. Vous voulez un peu de whisky aussi? Non, merci, nous ne buvons pas pendant le service. Ok, d'accord, merci. Monsieur le parfum de bonne odeur, si nous sommes ici, c'est suite à l'enquête, à votre demande. Faites-le toutefois. Nous avons poursuivi l'enquête, mais malheureusement, elle n'a pas très bien abouti parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas retrouvé notre dossier. Papa, ndenge makambo etamboli, tu analyser makambo mingi. Nalingi oyeba que moi na yo azali sous-meilleur. Et puis ndenge batie ezemi wana eza pe la fraction te biso. Moi na oza mukolo a commis déjà majeur. Moi mbali na pas moi enquêter. Aza libre ya kobima na moto oya. Mais nazoka moi attitude pe ya madame na yo. Baketi ko menacer maman ya jeune garçon. Mais eza violation de domicile papa. Et là comme ça liwana eza madame te. Papa na tout na on a. Moi dans un boulot. Mais il a juste 20 ans seulement. Juste 20 ans. Mais elle a déjà majeur. Mais non. Elle est chez moi. Avant d'aller pas dans là. On a laissé on a taillé. Elle a juste 20 ans, ma fille unique. Alors quand moi je sais qu'elle est encore mineure de responsabilité, il faut la zéla, dans le moment où il faut abattre la mourir, on a commis majeur. Là, elle peut décider seule. Mais pour le moment, c'est un mineur de responsabilité. Puisqu'elles ont acheté pas dans l'air, comme ça vous logez, vous laissez, c'est mon être préféré, ce que vous me comprenez un peu là. Papa, vous êtes simplement tuteur naïf. Et puis ils ont devoir en tant que parent, lier ça y est, là, ça y est, qu'on sort. Ça n'a rien à voir. Aza déjà majeur, on a mis sur l'état, ils ont reconnaître en tant que majeur. Mais comportement dans les autres Missangaï. Les autres Missangaï, Nalingi oyeba une chose. Ndenge yo muto bengala ki mwana yo, yeba que jusqu'à présent, yo muto za principal suspect. La disparition ya mwana ya mobali wana Dudu, to enregistra ki déposition na yo, on préciser que Olanda ki mwana on a machette. Ba intention na yo et monani clairement que olinga que ça la ema. On a intenté na vie ya mwana yo. Ata soki eza mwana yo papa. Eza mobile au biso et continue à se considérer le quoi principal suspect. Le parfum de mon papa yo kangana. N'a précisé le comment. Nalingi lisusu koyoka te que bokende ko menacer maman ya garçon na. Boza n'a aucun droit ya ko menacer. Et puis nazo yebisa que eloko oyo kokomela maman wana oza principal suspect na so. Et puis nako senga na yo obima mboka te ko voyager te zalaka awa na Kinshasa
titangu enquête oyo ekoaboutir na bandi tosilisi otikala malamu. Au revoir. Qui ne va pas voyager? Non, non, voyager. Mais moi, elle m'oublie facilement. Après tout, elle a bureau, elle a son propre bureau. Elle oublie facilement les choses. Comme elle a une tête d'une autre, elle oublie facilement. Oui, mon général, bonjour. Ouais, c'est le parfum des bons auteurs, mon général. Je suis à la maison, à ma grande surprise, na moni ajido ya secteur à kala kotna mandaya kufanda ndako na tika kuna pona babola. Ndako na zaka kala kuna. On a baga na lomwe awa pousse quartier ba pauvre baleki mengi. Na tika kuna mais ajida wana autuko yao. Oh, il paraît que non, le gamin là qui m'avait craché au visage l'autre fois, et cette fois-ci, il m'a craché au visage et il m'a encore giflé. Mais mon général, Bango Bazo dans le dossier, moi je dis que Bango a balandé là. Toujours Bango, mais il ne travaille pas très bien. Kaka Bango balandé là kaka. Doudou, eh? Oui, oui. Nini so? Yaka ngai yo. Nabisaki yo benganga mona kotoka. Hein? Oh. Lekana yo lekana. Mata. Jona mtewa no matila wewe. Basui en tout cas. Amour. Amour. Vanda non, tele mo vanda. Yote. Chamko manzite. Siko zoka ndeni. Tuna yo kanzala. Siko yo zoka banzala boye eloko ezate. Naeba te siko so na ko sa ndeni. Siko nzala ngo zoka olingo lia nini? Tondolo. Nali bloco bato baliaka te tondolo sungeni no kanzala makasi. Mais siko yo mwasi moza na zemi biloko ngo siko ngolia biloko nini? Lambelanga ta fufu kopa. Bosiko mbongo ngo nazwi yango wapi pona lambelo fufu. Hein? Lukate. Oyoka bien te na kolenga pardon. Siko nde na boye eloko na tika na ngo kaka mobimba ngeza telefone wana. Hein? Ah, siko na sa ni do telefone ngo na teka ngopo. Siko nde za boye. Osomba ngo combien?
Non, 550. 550 dans le marché noir au Pénin, nasi ataba et comme ba 100, ba 80. Nasi ataba 150. Tika okaka te du boto sana. Ça va na ko tika nga sikoyo, hein? Kembo tika ngo. So tiki ngo ina nga shawarma. Leka ina na ji, okanga ji ya bien. Mukinga pena muzo kamusanga? Hein? Téléphone au soto teki mbongo zo to soma ba shawarma biso eza combien? Na liango kaya te du somela nga pa, do somela nga shawarma pa. Tala. Musa zemele ka biloko wana te. Il faut lia baba ngai ba Thompson, mais ba biloko bongo ba safu yoko loba nga ba shawarma mama na ngata yo moko. Siko biloko wana so na so mbongo nyoso esila. To tika la maboko pamba. Ba biloko ba shawarma na eza ba makala. Oh to comme na film susu. Maman Sylvie, likambo eza nango te. Mama, engai kaka natuna ata yo moko mpenza mama Sylvie. Oza mama moboti lokola ngai. Soki likambo ezali, tosi tokomi famille, tokomi bandeko. Makambo ezoleka na ndako na ngai. Nakanisi ke boyebi yango bino nyonso tu. Likambo kobomba eza te. Bongo penza mama Sylvie, po boyebisa ngai penza makambo nyonso tu ndenge amour azalaki kosala nsima na ngai. Soki mpe ata esika nini boyebi esika azali. Na makambo nyonso tu eleki. Aza mwana mpe lokola mwana na yo mama. Okoki koyebisa ngai mama Sylvie. Ozomona ndenge papa na ye boyokana eza lisusu te banda amour akenda. Boyokana eza te. Tala kaka ndenge na sina ko nazoyeba te soki naloba nini. Okoki koyebisa ngai makambo vraiment ezoleka. Nazoyeba te. Okosalisa ngai mama Sylvie, salisa ngai. Oza ndeko na ngai ya mwasi, oza mama moboti. Madame, mpona makambo ya mwana nga nayebi eloko te. Otuna ata papa vide loye lokola ye azaka na porte. Tamsoko koyeba. Pardon mama Sylvie. Soko oyebi likambo oyebisa ngai. Madame, nzambe nayebi likambo te. Nabenga ata vide loye aotuna ye nayebi likambo te madame. Tika kasi nga mona otuna ye. Okokende mpe koya oyeka tosolola. Oza bandeko na ngai ya basi. Ozokima nini? Papa vide loin. Yaka. Je vais expliquer. Yaka. Maman, je quitter. Maman, baruleza sus makasi tena shoti. Papa bende boni. Papa vide le nini? Kiti sana na vimu la ite. Na zo oya plastique. Papa bopusana te, bopusana. Papa vide loin. Puis on tozana na porte papa. Tosi tomesani tokomi famille. Soki likambo ezali. Tokoki kosolola na ndenge esengeli. Amo aza neti koko na yo. Soki oyebi likambo. Papa vide loin. Surtout yo moto vandaka na porte. Soki boyebi makambo ya mo. Oyebisa ngai. Papa ebende. Osunga ngai. Nazali mwana papa vide loin. Naza mwana yo ya mwasi. Papa, bosalisa nga mama Sylvie. Boyebisa nga makambo ya mwana ngai. Papa pe aza te. Toza kaka biso na bino. Boyebisa nga verité papa. Ebende so yo yebi olobi. Ta makambo tata. Ngana tambola na mama na yebi likambo. Mama Sylvie. Yo moko yebi bien. Kolambaka na ndako olambaka mpona amour. Papa na ye mikolo azolia te.
sikoyo omoni te ke mosala ekosila mpo moto akolia na ndako aza liso te ozomona te ke mosala ekosila papa ebende moto okumbaka okendaka kotika na klase ye wana ntango osaka mosala bafutaka ye wana sikoyo na ndako aza te patron na yo ye wana ye moko akomi kokumba motuka ye moko ozomona te ke mosala mpenza mpo na yo ata eza lisu te papa. Ndeko. Mbote. Mbote mama. Vanda. Merci maman. Maman, okolimbisa ngai soki omoni ngai na belemi epai na yo. Na ye epai na yo mpo ngai naza moko ya mama ya quartier bino bovandaka kuna na makampagne. Tozalaka na bino quartier moko. Ngai natekaka na zandu monene te mais zandu moko eza na commune moko ya Kasavu. Na ndenge natekaka kuna nayebi makambo elekaki na libota na mama limbisa ngai po ete limbisanga mama pardon nayebisa yo ngape na moboti lokola yo limbisanga kuna mama pardon nasali yo nini mama limbisanga mpe naza moboti lokola merci mama lokolo obi boye omoni mwana na oyo ya mwasi wana amour ngai namonaki nayebi nyonso koleka na libota nango namonaki ete soki nakobomba yango lokola na mondimi nzambe akosepela na ngai te yango nasepelaki naluka na ndenge nyonso na biso ete mama nayokaki ndenge makambo ekasi na libota mpe mwana ndenge akomona te mama pardon namoni mwana namonaki ye na zando esikanga natekaka libungu ekomi tala monene nasololaki na ye mama pardon mama kanisa kaka mpasa kobota mwana na soki otiki ye mama nayebi te kokomela mwana mama soki omoni mwana okoka na mawa yango nayekoyebisa yo ndeko na ngai nalukaki nakoma te esika avandaka mama nakomaki okoka na mawa mwana na yo mama pardon pasa kobota kanisa mpenza yango nayekoyebisa yo kaka ndeko na ngai na yaki mpona omela te mama sango namemelaki okaa yango wana boye na bandi na ngai kokende sunga kaka mwana mama pardon mama pardon mama nafukameli yo mama soki nakende esika mwana ngai azali tokomona ye mpenza ya solo mama ndeko na ngai soko osepeleka tokende tokoki kokende lelo mpe lokola nateki te tokoki kokende mama toki olakisa ngai esika mwana ngai azali mama na nzambe amour na ngai azomona pasi mwana ngai bande lenge tokeno mama Vide loin. Fungola porte. J'avais intérêt à tout le monde qui voiture dans la montée et vous m'en avez sans mon accord. Alors explique que ma voiture voilà tu peux que allez viens. Maman m'a envoyé que à lobby ba moni amour. Ya maman ba bimena dit ba quel luka place ba moni qui amour. Ouais, c'est moi. Nangina mona ezala yo. Ezala mwana awa tout de suite. Hein? OK, d'accord. Nangina mona ezala yo na tout de suite. Je n'ai plus confiance à personne. Plus confiance à personne. Ezala yo, ezala mon chauffeur, tout le monde là.
pardon limbisa biso sokoy ba mwa moko ya mwasi aza pembe boye aza na zemi kombo na amour avanda ka mana eti ko kubunga te pona boya mama ko iko bunga te kombo bantu yakana te zaka na butu mina yeba kinzela mama Mama ya bwe musika pesa mai basi mai pesa Nanti avanda ka ndo abu tu bomba na Tantine, avandaka awa. Avanda awa, ndakuna ngo na mobali na ye. Bongo siko baki api. Bongo nani? Bongo nani? Ngai mama na ye. Asa bota kita. Abota? Abota mama, tuma na bimaki marathon ya rapoko, marathon ya rapoko. Oko sunga biso te otalisa biso sika dispensaire ngo eza. Bon, moi, quand on a accepté le cas, on a ok Wendy, on a accepté comme ça, vous continuez à l'équipe qui est dans la Wendy. Ah, bon, ils ont mon musique, vous êtes payé, Maman, maman. Hey! No one at you. What is happening? Maman nganga sikoyo ona mwana oyo aza mwana na ngai problème na ye esengi sikoyo nini kaka problème ya mbongo mama bebe naza bien ye moko aza bien mais mbongo kaka nde ezozanga po tobimisa ye abotaki na ye bien condition moko ya mabe ezalaki te naboti très bien sans problème kaka badifficulté ezalaki te aboti mpenza na bacondition ya malamu sikoyo montant oyo ya mbongo tokoki kofuta eza combien normalement soki toyei totenir compte na ndenge tobotaka asali 3 jours il fallait afuta biso ata 10 000 mais sikoyo soki totali ndenge aumeli déjà 3 semaines akomi déjà na quelque chose de 15 000 francs soki moyen ezali olakisanga kese mpona nafuta facture wana vraiment il faut nafuta mpo tobima na ye un problème exact, tout qui est donné avec la facturation, il faut comme ça, tout le monde. Ça va. Ngana tikala na tala bango Oui, ok ndela ngo. Ok. Mama, tu ça na kasi. Amor, como pe mama? Como que ficou com mama? Você como pe mama, Mwana wa kitoko. Là. Amor, ceci là, c'est bon tu. Et puis moi non mon pimba doudou Tangapo. Ama kile makasi mwana mbali.
Kila moto, ouais. Vraiment. Oui, il a une amie, yo penza ta kokamba on a mis sur ya mama zo kitawana tapo mwana wana azo elongi ya tata na ye makolo ya corne satellite makolo kokone satellite ayoka yo si okumata parquet bon yo pona kota tribunal yo kota combien de fois parler les par là tu vas entrer au tribunal amour pena moi si to tam bara bote so ka yebe ke uzara boy akoko yebi sangati na bali si mwana ngaya mi bale mawa ben mo suspect yo yuma ukenda kana yo zonga kana ye siko mutu suspect utiliser papa yo lenga ngate lekeli yo kaka na kene makala na kene makala ba on doit ke makala ka shabima ke oyebe ko yela ye ba ye pa nkoi siko ndenge mwana nani ba dépense toi mais ki nyonso na mutu na ngai. J'avais voulu un peu tout voir dans la tombe et voilà qu'il ça pour ça. Ça fait des jours amour on depuis aux Ogia. Je n'avais pas eu le temps de parler avec vous. Un peu là. Puisque ma fille santé mature, ma fille tu m'avais humilié. Et j'étais tombé plus bas que la terre, que vous imaginez. Et j'avais plusieurs projets pour toi. Et j'imagine avec ta maman pour une nouvelle orientation pour Nayo. Et maintenant, voilà ce que tu as fait. Dans deux fois dans la dimension mon qui nous se contrôler sous tes. Vraiment mon être préféré ou de Sivan. Si j'imagine tout ça, mais non, amour. Mais Nazaga, papa. Mon être préféré, je suis ton papa. Je te promets que tu m'avais dessus. Donc, ton papa, et je te pardonne. À une seule condition. Que, aux ongles là, les garçons là vulnérables sous-soutés. Les pauvres garçons. On en a bien. La bandée condition sous une seule condition. Aux ongles là, pauvres garçons vulnérables sous-soutés. C'est tout, hein? Là, je te promets là. Amour, kaka ndenge papa alobi kozongela sous bêtise wana te pour la deuxième fois. Papa alimbisi yo ngai pe na limbisi yo. Je te pardonne, ma fille. so bala wana pesa ngani na ndo soma masanga kuna kama na ngai sani kama tike jino no ba pesa ngala wana
naleli kasi na pinzoli te o papa tala makambo oluki ya lusuku 4x4 masakila tala makambo oluki Suzuki fimbwa bolingo lelo betinani Christelle Mabango nakoma jete dam simochunoli ya ngai armaki nteki babizu ya same esalaka nga batremblemana nalobi ebele si tobotaka bana ko kolingaka te mwana bazala na esprit ya jalousie bana kasi na ngai mpesi ngai nazalaka siko napesa moko porte sikoyo mwasi aleki na mwasi yaya bayokanaka te bandako ekangana siko yaya lokola azwaka mwa mbongo soki mwasi ya yaya alambi madeso mwasi aleki mpe aulamba kaka madeso soki mwasi ya yaya alambi mbwenyi mwasi aleki mpe ale okele kaka wenziani mbwenyi soki mwasi ya yaya alambi ndunda moleki ale yebe ndunda c'est jalouseux. Ouais, c'est jalousé. Ah, moi ça y est, t'as sirika. Ba yini na ngai, ongala kulamba. Yango bile kulamba. Lelo lo kulamba tsaki madeso batula mwam. Bongo zanga kuyeba formule nango, osala le retour. Nanye c'est. Mais là le ventre va passer. Retour la toilette. Tu pars aux toilettes les congés. Là tu restes là-bas. Mwana ya mwana mikolo ye retard. Tala mwana za mwana muke yo osakubima continue susu makambo ya la fois passée. Ah, papa, laisse à toi. Votre bouche est fétichère. Mokolo Moussousou, papa, moi sorti avec lui, laissez-moi la voiture beaucoup traîner. Amour, venez rentrer, donnez-moi l'argent. J'ai regardé seulement, dans Mokolo, hein, j'ai compris. Amour, fais quelque chose de bien. Hein, papa? Amour, nenga zawana, aza kusela malobe lobeteke, mwana mutambonga bala mwana mutambongo. Amour a baby silingala wana. Akomini mwana mutambongo. Ami pusi, ami shopina nini. Bongo siko ye koko na ye makole kauka. Tutongi! Petit nanga bende mauvais taille. Petit nanga bende tutongi mabukana, tutongi mabukana. Aya azo chapi balwa. Yo na nani? Na tayo, na niket. Yo, le bendé, yo, le bendé. Oui, c'est moi le faire. Le bendé. Mon sang a yo, il y a la carne. De conduire. Ah, ouais, yo, ça n'a le bandawa. Frapper la causerie avec lui. Pauvre! Yo, j'habite mon anga, y'a l'ampongi. Après, y'a l'ampongi. Yo, j'habite. Pauvre! Allez, côté dans le pan. Côté dans le pan. Qu'est-ce que c'est de Dieu? La bombe yo, famille yo, yébate, pauvre. Yo, rolonga mosala. Na promette yo rolonga mosala. Yo, ntina na yo nini awa. Yo, e yala mbala suka na Sylvie. Nako kipsa yo ndenga ya bankolo. Wala ya lolango na ngai, soki noka koloba yebaka e ya linkambo. Yo, mosana Sylvie. Faut mpona. Nsoko mponi te ngana ko souffrir yo. Nisika oh nino ko sala bojo ba nini. Nazana champ de tir. Oyana champ de tir. Bomango basura donc champ de tir. Mpo sala nini? Action na nani? Nako tuna yo. Action na nani? Pauvre. Yo. Mpe e ya mbala suka. Simawa. Wapi makolo kakato? Wapi makolo kwa kubeti la zido? Angai mawa. Oyo kini makolo wana soni te? Bose, oli service. Bose bele na porte. Boye bina na fungula. Bose beta toro. Boye bita mwana nga ampo lali. Suka lali kifene ya. Bali ngare ba kyo lugambo ye ponja nini? Yo no kore ndungu zawan. Oyo beta ngamba tele ndeo bota ngai. Yo matanga tasho hero. Pauvre, ndiri yo sana mbo. Suku sana mbo ni yeku yao. Vadio. Mandika pe materiel. Kuri boyeko. Azu yape pauvre. Ayepe abeti kakatu pa. Aya abungisi.
pembe na yo nyama yakana niko lance roquette sikoyo kuma ezawu osoya ko distraire public bimat ngana sylvie na ou bien ngai ou bien yo oluko ngana kufa po ngana tikala yaya yo ndio zanga vraiment pas lozonga te mon cher ngam na ba retour interdit à la maison. Oh rip ngap na ni na boye biso to apena wa ba bi l'oiseau petit à petit l'oiseau fait ce qui nini o ba lo ba nini l'oiseau fait son nid. Ah voilà nga kuna lo bango kutu donc ya ngap na parler no zonga te lokola makambo déjà comme pesa ba producteur ani de amona na to attaquer ce ko ba danse c'est parler pena on na zo bord na ngap ça ka badi na tina parler na cha peinture wa na changer na cha eternité ya zolo omona Président de Panama. C'est le président Abin. Ah, boulot kaka. On m'a dit petit boulot na biso palaki. Ah mais biso mbaka na to ça moi spectacle mon gars. Ah mais ça somme. Ya, simba baguette to banda. Ah, on va chez nous. Baguette OK, c'est là. Oh, ça. Ok. Demande à Besa Duda Kota Chuchu. Ok. Besa Duda Kota Bina Chuchu 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 Mama Africa. Pigeon à l'icolo, à peu près. Ça va? Mariam. On se voit la beauté biso to bota. Mon cher, c'est yo bota kisimbi. Ah, ya solo. Mon cher, kisimbi. Ah, il y a personne qui font. Viens bébé. Oh, il y a que papa. Là, rappelle ça comme Mbweni, il y a Mariam kaka. Tout ça ni. Mariam. Bébé Mariam. Vrai chéri, c'est qui ngamo. Ça va? Yo, ça va. Ah, maman. Bon, mon inde zaboy, tu sais non na moi rap toko taskola ba danse. Welingani. Yot. Surprise kasi. Deni. Wena car. Wena car na mino. Na car. Na tika ngona na prince. Mona okoma no awa, faut te na chauffeur na biso. Na bi ba. Tam sola ndio sima. Ah? O mo rabu abimiao. Faut la pe sima so kende. Oh. Yo mon on te dépend dans raison maman Afrique. On ça ndio sima ba ninya si prendre c'est ça vérité. Tika Gino, so chauffeur la ngana kotia. Na l'accent na pena mettre sans paquet sentir non na kisi. Et on na donc ba kuku chingi. On sait ka yo ba ngata à part ndule pena na kweya pena na bashi. Aboya na ngande siko ko vimba. Yo mona na zanga na tayi na ngaba ndule Gino seka ngomoni. Dona yo pe so seka ngana Gino bosangani. Ah, on a regretté. Oh, bébé. On est na ila ngote pardon, il y a notre so. Oh, maman Afrique. OK ne souwa. So ça likamba lo te mon cher. Yo likamba bala na memela yo mon cher. Boni bobe na pembeni kinto. Ido calme. Bon ba ça va bien regretter. Yom do che pété na musa. Quel comportement. Dudu oyebi. Na ebini. Oyebi que kutuko. Malaise utatora liboso. Ezaki bien. Ya sikoyo. Il fait mes mangas peu penza manini hein amu zano clair hein malaise te na zero. Ah oh mon cher ni na osu na dépend simano ay masumba nan kala Maman Afrique.
Des amour. Quoi? Nayo que bengi amour, papa. Allez, non, là-bas. Yo comme amour. Allez, là-bas, à la porte. Des amours. Oui, papa. Ma fille, comment c'est possible que au Bomangaboy, premièrement, tu m'avais fait tomber plus bas que la terre. Et tu m'avais promis papa dans la zone de la terre. Et maintenant, après résultat médecin, on a tout Maria. Qu'est-ce qui se passe? Maria est ici, non? Amour à Znazemi. Il y a le mec là encore, ma fille. Comment on peut faire ça? Plus bas que la terre et maintenant on fonce dans la carte mabélé. Vraiment, you moment le parfum de bonne odeur. La racine pivotante, mon la racine pivotante. Racine principale on va tout le bas. Mais ma fille a évité. Moi nangai na sala ligne pour nayo avec plusieurs projets za siko la minute yo. Hein? La minute au projet à livre man non likoy. Non, je suis désolé. Moi, le parfum de bonne odeur à peau, le parfum de bonne odeur, l'ikoy. La racine pivotante. Aujourd'hui, c'est mis balai avec le pauvre garçon. Ma fille, pourquoi tu m'as déshonoré comme ça? Juste la réponse, c'est pourquoi au kiti c'est la carte ma belle au swingai, au côté ma belle, au dininga, et c'est au sopinanga ma belle, pour beaucoup dans vivant. Pourquoi, mon Dieu, pourquoi tu peux faire ça vraiment, ma fille? Hein, ma fille, mon être préféré, hein? Papa, parce que je l'aime, non? Ngasiko, il faut la nanga ka bongo. C'est là on a collé mon cher. On colle bongo, hein? Regarde ça, il est à jibene mandola. Bongo siko. Oui, t'as biso beto bimaka dans le néa. Bimaka mbala moko abona ba danse na biso biloko to na. Money what? Money what? Money what? Il faut faire tout hein? Donc il faut ningsa ma peka. Ah, je vais recréer mon cher. Ah, je vais recréer. Bah c'est mon boy tangakala. Yo gena jardin te. Jardin. Jardin kaka ko jardin botanique. Non, pas banyamani. Zoologique. Voilà lo ngana lo. Eh, dans mon girafe moya net yo. Regarde obina on a girafe netinga. Oh, ngana mtu girafe. Ah, boni bolo mon cher. On tu vois. Ça calme obona. Ngana ota studio. Na ubana ngala bana no ba voix. Loka to bana no na voix après to koti ba instrument. Hein? Loka pe na beta nga mulodo eko. Mama Africa. Oh, ndenge. Où tu vois? Pour ça les gars vrai non venez. Tout justement ton pour sur un Gino. Moi attends to ce qui m'a cassé pour chinga boule moko. A coopérer dans un vieux wana. Le team des awana. To matanga no tie pas vieux wana. To longola ra bord mala mo makambo esila. Bon mon rara. Boni. Ngena ko rangen na pena donc ebe nana banini, hein? To si sara ba makambala moko liko le marana. Autant ba dimanche à maman ba luka fufu na tongo na kianza. Tala wa foki toro, nzimwanka. Et puis ça va c'est bon tu sais. Donc moi partir là on a zena on a sin avancer. Hein? Yo pe ba ko ya na mo fo là mo to compléter ga donc suite ça là. Hein? O zongo tu. Maman Afrique, les gars, ils pas dans le lobby, comprends? Donc ça à l'aise, calme. Viens un spécialiste, comprends? Ça là est petit mon oui. Oui, petit on. Ah, sans stress. Vous aurez à parler que tu viens maintenant au team là, tu comprends? Ça calme. Attends là ko umela ko pola. Ah, tika no tika. Dai ku papa miso ça bien. Gino. Obinini? Maman Africa. Viens me bien au ciné Maman Africa. Oh, quel signe Maman Africa. Tala, petit la babouli la roso la ko ala. Hein? Babouli no ala.
Petit, il est sous la daïe, ton nini. Ah, boni, boy. Dépend de ma calme, mon cher. Mais bon, peut-être on a giflé. Yo, petit, la conduite, qu'on va barrer dans la vie, on a vu notre nini. Ah, petit, boni. Oh, dépend de ma. Oh, maman, frère, comment vous ça? Eh, nini, on m'a dit. Calme, dit. On a giflé. What's nini? Non, bête, on va. Doudou, t'as le boss, hein. Dino, kosi mbato le mbisanga ya, on le mbisanga ilo wana mon cher. Tala. Yo faut que ba na yo. Ya wala sanga d'ailleurs kutu ko papa biso sa besoin na yo ki alobi olande na bureau na carte ne yango wana. Carte de lecteur. Ti. Carte de visite mon cher, père na ba. On fait ça, bah, unité grattée, non? T'es unité, on se comprend, t'es unité, ouais. Oh. Ah bien. Quand des visites à Père Nabango. C'est beau, on a ça. Ok, Negounet. Jim. Bonjour. Bonjour, monsieur. Nous avons mon PDG. Pour quel motif? Tout ça, rendez-vous. Ok. Ok. Ah, oui. S'il vous plaît, patron. Oui. Vous avez un rendez-vous, non, pour ma carte. Tu me fais entrer. Ok, patron. Monsieur. Ok. Il est là, patron. D'accord, mets-toi assis ici. Prenez place. Mais Vanda! Vanda! Bonjour, monsieur. Bonjour, papa. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Comment Nani? De Panama. Quoi? De Panama? Tu es congolais ou comment? T'es Doudou. C'est Doudou. Autant classe, au niveau de la classe autant. Comme na 6e primaire, monsieur Nabiso a bengalanga avant son certificat pour mbongo autant ezala été. 6e primaire. Papa na bazana bon moi. Papa a kufa na guerre à Kolwezi. Maman Dazali. Ah bon? Il fut un militaire, papa là. Il est en fumé sur la cigarette que tu as ngote. J'ai l'impression qu'il y a une incompréhension. Ce n'est pas ce que moi je demande. Dans l'autre que est-ce que Azalaka soda ya kala donc tant que kala on Azalaka soda. C'est juste la question de savoir Azalaka soda ou comment. Azalaki est ancien combattant. Voilà. Moi c'est le parfum de bonne odeur. La racine est pivotante. Est-ce que vous voyez que moi Nangai a tombé amoureux de ça? Ah? Nabiboy. Est-ce que vous voyez que moi Nangai amour à Lingio donc à quoi na bolingo je sais pas exprimer ça en lingala très convenablement. Moi Nangai Lingio qui ose à la moi sans balle, est-ce que vous bien? T'es papa, n'a pas bien ngelo côté, n'a bien côté papa, n'a bien n'a souvent non les canana nzela, ton est-ce que côté likolo kula, maman moi so la ma pata on les kaboy. Après ya benga, na boy qui n'a ku côté la ma na puta la qui n'a ku yete. Ton est-ce que na quoi ah papa moi c'est quoi ça wala, ai bisika que tala kula papa papa so les ka. Na boko côté la, na le qui n'a pas la beti kara. Siko moi puis mutoku to amuto tika non, était il pas ça là. Aide papa wapi ngala hivi na neno kote Vanda mama msolo kanga
Mais je t'ai dit, les sérieuses choses vont commencer tout de suite. Donc, comme on Sika, il y a comme moi, à Tobé et classe est à moi. Mais de toute façon, je veux que ma fille soit heureuse. Moi, il y en a qui ont Sika de gauche à droite, il faut la pistonner, je dois des pistonner. Pas pistolet, au bon moment, ça y est, le côté là, expliqué que quand on est dans le camp, tu as un pistolet. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que moi j'ai dit. Mais je te dis, oublions les passés. Tous les cas qui ont un bossana, ok? Tous les qui bossana, donc on a pistonné aussi, ça veut dire que niveau aux autres, inattendu. Et ça, niveau moko, au route dans le néant, mais la commission moutou. Pour moi, on a gagné. Donc désormais, mon ami papa na yo. À partir de là, à part moi, je suis directeur général de la compagnie. Je sais que tu as une milité, mais mon problème est que il faut que ma fille soit heureuse. Aux ambongo pour battre les gens, puisqu'il y a tout même amoureuse. Donc, en attendant, tout de suite, c'est là, on va présenter, on va travailler. Quand je ne suis pas là, c'est toi qui prends toutes mes responsabilités en main. Ok? Donc, on est au comité directeur général. En attendant, on va faire bleu. Aux Ouambo, bleu. Alors, on peut soit appartement dans le pan où on a une aux appartements, place pour que attendant, de manière que moi, on a heureuse. Ceux qui n'ont pas dans la ici, ils ont beaucoup dans le château, on a vous aider, mais dans l'union les a aidés uniquement qu'on a bien au château dans le salon. Ma voiture est à la matadi, donc, Zala Bena, moi, on a moi aussi. Chef du personnel. Présent. Alors, j'ai dit ceci. Alors, désormais, comme maman dans l'école a été, pour avoir des poteaux, hein, Winel, des poteaux, na Eli. Avec, oui, papa, mais c'est l'incontournable. Hein, mais c'est l'illégal. Ce qui est l'illégal, il y a mais c'est guéri. Et au rassemblé, va travailler tout de suite là. Au présenter Bango, mais c'est. Les noms c'est qui? Doudou. Mais c'est Doudou. Désormais, il y a comme DG. Ok? Directeur général. Après, il y a un accompagnement. Alors, il y a aussi présentation. Et puis, il y a la PCO va ordre pour changer tout de suite. Je ne veux pas qu'il soit comme ça. Ok? La quête est Nazali. Ok. Ok, tu fais ça. Exactement. Juste ce qu'on a vu là. Ok. Bonjour. Bonjour. C'est moi le patron. DG Ngaï. Client na biso. Ah, client. Mais nga DG Ngaï, chef naï. Oh là 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 là. Un instant. J'ai gagné. Mwana onanga osimbikisi tata likambo nini? Mama tika makambo nakute nango lelo nane sembo yango esalinga boye ezali boma te kisi te okwi mosala yango kaka ndongo lobi wana biso apart ndule bakozwa mpe biso baplace mosusu po jata oseleki mwana onanga tobiki ye mosala yango kote wapi? obi papa ya ba amour
Amour kotoni o wapi? O wapi? Amour. Amour o wapi su oyo yebi. Nana combien d'amour? Kaka oyo ya papa wazaka tanda wana. Tato mwana na tata na mosolo. Dudu bominga. Dudu obominga yo linginga te dudu olingo beli wana ngai mwana ozodukela ngani ma o. Lelo za sengo za makamba kolela te. Yoka na meza boye. Yoka. Papa bango binga na bureau lelo. Nakomi kuna boye bisinga no. Mwana ngai linga ko mingi. Tout ça boboti na ye. Abi aopesa ngai. Donc ngasko nakomi na sima papa na bango. A nommé nga directeur général. Pour moi na ne akomi suna zemi na ngai mibale. Yango abino il faut na bongisa on na vie. Abongisi na komi sudo nde na bo directeur général. Abi opesa nga voiture na ko movanda na abeso na flotte. Na flotte moko boye. No vanda sko na flotte wana. Flotte place ba vanda no vanda sko wana mama. Donc nane sengo na uti na bureau siko. Donc parce que moi na tango bote su mwana mibale, mwana lokata na koma dia directeur général, na ti mwana ngata na menkao. Ko mo fanda mo pour ça dia be na ko dia DG. Donc directeur pena siko. Mama na biso nane sengo moko mais na otika ndule te. Po bisinga o ese leki wana to bosana. Abizwanga lokwa papa na yo, po na otali na misu bo na okimisa te, pe na otali ga boy. Abi mwana obanga kate. To bosani nyoso mama. Na ko parce que na deuxième mwana donc DG, ça non a ça le DG. Maman to bongi. Ça la na bisa ko ni to bonga te. Nzamba yebi Oh la vie. Wa pe déjà zo yemba. Ba bando banga bando ko tandule. Ça calme maman to bongi. Lekela kangai. Okamba kangola nguya nayo Atana kumina suka Kolola komona loboko nayo Nzambe na bomoi Bande ko balinga mibana biso pe bande ko na biso Soki lelo tozwi ngolo ya kokutana na lisanga oyo ezali likambo oyo Nzamba asali kati na libota ya ndeko satellite ndeko na biso lelo Nzamba akanisi okeli ye mawa asaleli o epesi esengo yepe amoni ete solidarité africaine azali mamo ayebi ete bokoko na biso elobi kobosa na moningo asungaki yo na tango ya pasi te tango mamo azalaki na pasi na kolela na minyoko na ngai na bino na basusu lokwa papa Masampia abeleli biso akako ya na mwa sima mwa tango tosungaki ye bongo mama lobi ako kanga maboko te lokola Nzamba atomboli ye apesi pe mwana mosala bongo likambo oyo tozalaki kolela biso sotobaki ete oyo pasi oyo bolozi oyo nde nini lelo Nzamba bongoli yango na lolenge ya bonzambe na ye mwana mwasi oyo amour oyo biso tomonaki ete dudu akowa lelo Nzamba asangisi bango bakomi moto moko tala tina tosangani na mokonzi ya mapinga ya atalisi bango pe basungaki biso tango toyaki koluka bana babungi bakei wapi mosala na bango bakoba yango bebongo babilenge pe bazingeli biso awa bango ba ninga ya amour bango pe beko sepela na biso elongo po ete biso banso to bina to sepela oyo azwi kopo moko ekoya pe suko bakisama tango nyonso biso to ko sepela kawa to komona pe molongani ya papa Dudu bilenge na biso pe baza kuna ya kotelema oyo ezali esengo te esengo ale tata Bobote lengi kobokolo nde pasi kati Ngambo mema Yesu esali ete nakoma moyenge bene etumbu na memaki molongola to petoli nakomi mwana na Nzambe olongola kanda otalisa ngolu pesengo ya Nzambe totae oh hallelujah Yesu na oh hallelujah kwa motema na osalinga ngolu Palo na nsima na ngai okabula ebali
opesa elonga oliate nini ateleakonta wape yo mokonzi ya mapinga ozala ngambo na ngai ata butu ebelemi nayebi okongengisa pole lumwinga na yo loboko na yo ekanisa bolamu esengo ya kozala na yo Alleluia Yesu Alleluia Yesu ngai yango nyonso nazalaka na posa na yo ozalaka seko na ngai Alleluia Yesu moninga malamu olanda lazalo kino na kunda olo Yesu Kala. Mais jour wana depuis tout ça na compagnie tango yaka wana maibisa yo depuis jour na gardara image na yo et on t'a leka na moni yo na bino non na rolexa o boité o télémaka na ba moi boye ya na moni ke bon excusez moi na tili boko moi na tika yo ezate alors bilo ko pena problème ezali awa na ebité soko comprendre ngai ça na moi problème moko ezo leka na vie na ngai eza problème ya fille moko boye bon moi ba aventure mo eleka na obenga moi aventure bon eza pena ndenge ba eko tike na ndako ne eza famille na ye ngate na zwaka ye na volonté na nga kokotisa na ndako ba ye na ye kaka bongo donc eza pena volonté na ngate na koloba pour bon c'est pas yobi ke na comprendre te mambongo don elingo loba nini na mambo isangana eza pe ya nani isongo za nana bon na ebite yo na ngina loba fi yango sko juste obala ye kobala ngai pena niveau wana bo nzimwaka la na komi yango te bo excusez moi terme po nde na uti eza pena ba niveau wana te obi ke no ngana melemani tuna yemba na ngai pour ko selo pe vocal na minute pour ka tokota mwana moko na koloba ndeti neli bolingwanga na joli bacha tembe basuka bayambangu baleka bamela mandeti gato emela bakana ji wasko trombone vraiment mais en fait le open na bisao ça bon nga pena nazoni na bala yo yoko nga ifona bala yo que fi wana pena na tia l'écart pour se comprendre yo na tio na premier niveau parce que fi wana bon moi na bon nga pena bana pena robota na ba fi ngote so ezaka nini yango moi l'écart pour ngeza ndako na ngai mbongo na nga vous comprendre bongo na kotu maman na niveau wana donc na bali ombala moko mariage pena ko pilon bon enfin on répondre au boy au moins ndinga na buna nya maneki donc na nya maman so lingo li yango eza ba condition est-ce que okoka ba condition nga bon condition oh ni na okoka te à part mbongo po au moins ngande na boy po ponga pe na shinga na pale na ngai po no linga po mno ba o mari bozala boy so za moi so na ndako donc ngande na bona zaka étiquette pamba do yo talinga aujourd'hui so ere ko comme na fona que voir madame na ngana mona madame na nga shinga mamoni zala te nga so linga na to vana to sabina libala o sepela ko za pembe na nga dani pe er mo boy ozo la pe pa na nga o kaboli ba jour 3 jours pas na nga 3 jours pas na ye ça va bon ngana na nga patron akipa na nga te so do memanga nga pe ke na nga mobimba ojunga na mobimba peno englober nga do na tamboli na ngai enga kipa na nga te Rosier oui maman il est chéri na nga logo te elo ni on va ya pi akita motema next ba bien on est déjà aussi amela chéri on milani on milani wa ya na ngo bien kaka papa il est so tila na sport on dit le tango le bichi oui bitende na sentir ah ban furanza na bien rien
olobi na yo olobi no bien parce que pour ceux qui n'ont pas mon kanisa mamo usine nanga waza na France wana excusez-moi na bingo chéri na bima pe mobiso baba ndulemano mona tango ba bengo chéri ça moi nzi monka quoi moi vrai quoi obiki ko excusez nga ma ponga na bolingo na zanga mpa te so na lingi na ngai une fois pour toutes. OK. Et c'est plus sûr te. Ah non, on a ça dans les zones on a ça na pepele. Zalesco, no linga so za pembe na moza ngales. Ça va. Ça nga moi. Oh bon magane lengi do na sens beaucoup na éviter. Merci. Oh, merci, à vous prochainement. Si, ils étaient. Bonne date. Obi qui est sur l'eau, moi aussi. Excusez-moi, non, bien sûr, il faut la personne à sa ligne, obi ke micho toki na ndako na to parler mais problème ya te toki na biso obi ke toki na biso na ndako oui mais heure kozonga ebani te o papa yo kana na biso likambo na to Doudou, chérie. Doudou. Oh, problème. Doudou, Doudou. Papa n'a dit comme il n'a pas besoin de mater. Hein? Où est-ce que tu retardes? Papa n'a pas tout noté. Hein? Doudou. Ah. Papa, mon manière de se faire qui n'a pas. Eh, Bonnie. Ah? Au moins, tu es dérangé là. Nasa non non na uti musala nasa concentré na makambo ça lobi o déranger na papa. C'est quoi? Il ou ni mabina lobi a automokela nga boko papa na nga oui héros yo na ba bonne manière nyoso sala na papa na ngo perdre encore ba bise o pesa nga uzo ya manga ité lo mo te. Okomi contrôleur na ngai. Hein? Di boni boyko nasa no mchine. Nasa na droit kozonga air nyoso na lingi. Et puis c'est ma maison.
Hein? Boni boyko? Notre maison ou ta maison? Hein, Doudou? Ah, Doudou. Où est-ce que tu as bongonga? Kanga ya mo. Yo kanga bien. Hein? Tant na ebiso na to ebiso que non, nazana mo jeune. Fona c'est la qui jeunesse na ngai. Ozoyoka? Papa na ngai. Nazana droit ya ko mela, ko zonga n'importe quel heure nga na lingi. Ozana droit ya ko surveiller ngate. Vanda na mokumba na yo wana. Solola kana ye. Ozoka? C'est quoi ça? Doudou, comment le bananga boy vraiment Doudou? Papa nanga kanisa malamu Doudou kanisa. Kanisa neto zalaki. Kanisa neto zalaka Doudou nanga pardon. O mulimu na. Eh boni boy. Okoma mbati ambete ngai. O bebisa ngana munoko na. Osipolo. Ngeli zoba kibeni. maboko na ngai etuna na nguya nyonso nakoteka ekokende liboso maboko na ngai etuna na nguya nyonso nakoteka ekokende liboso maboko na ngai etuna na nguya nyonso nakoteka ekokende liboso maboko na ngai etuna na nguya nyonso nakoteka ekokende liboso maboko na ngai etuna na nguya nyonso nakoteka ekokende liboso maboko na ngai etuna na nguya nyonso nakoteka ekokende liboso maboko na ngai etuna na nguya nyonso nakoteka ekokende liboso maboko na ngai etuna na nguya nyonso nakoteka ekokende liboso maboko na ngai etuna na nguya nyonso nakoteka ekokende liboso maboko na ngai etuna na nguya nyonso nakoteka ekokende liboso maboko na ngai etuna na nguya nyonso nakoteka ekokende liboso maboko na ngai etuna na nguya nyonso nakoteka ekokende liboso maboko na ngai etuna na nguya nyonso nakoteka ekokende liboso maboko na ngai etuna na nguya nyonso nakoteka ekokende liboso maboko na ngai etuna na nguya nyonso nakoteka ekokende liboso maboko na ngai etuna na nguya nyonso nakoteka ekokende liboso maboko na ngai etuna na nguya nyonso nakoteka ekokende liboso maboko na ngai etuna na nguya nyonso nakoteka ekokende liboso maboko na ngai etuna na nguya nyonso nakoteka ekokende liboso